Subalo balinga ke kala mdesala sika. Vous comprenez? Kala logo sala sika do ba sentiment na ya kala. Je crois so moni mutu moko azo parcourir kana ba sentiment o ya kala. Yazo sobota ba mo ozo joie. Nyoso tout so joie. Donc nyoso tout ba forme nyoso ba momiti o tala na ba forme nyoso ya ba trapèze ba parallélépipède rectangle ba nini yo ba kib ba mokolo semba molala ba mokolo to senga ba sondongwa ko mona donc voilà ba tala nzambi kuna zulu o mona nyoso tout siko lingo sala lisusu nini. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Donc bon, on a tout le monde parce que la majorité bah, congolais si bah comprendre déjà qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut parce que bon, et belé pe bakoufi, ba rosimu kende bakoufa na bango bakana bango perte. Ata congolais monta lobila ngo kaka sentiment na ya beta na bo mutakala nde makambo donc omona mutakala mutso ba mais na ebisio mais Congolais la aratana mutakala mudaliboma te il faut comprendre que muto ya mudaliboma yango atikeli mutakala mais Congolais ochangaka même si on a kalaba o baba na njili akala ponga la koni na njili mutaki na mutaliboma na somo na njili comme ya mongol anote ya mutakala ya mwasi ya mubali to akibala mutaliboma mususu ya mwasi comme na lolasi bozo azoleka mutakala baba jo bazolanda mais ke bande bazolanda moi na moi pimpa moi ba 18h 20h ba niso lola sa obimila côté ni lola sa zemi lola sa zemi donc congolais du kola akitana yantakula yantakla akitana mutaliboma. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Zengama mushigani. Et puis c'est préservé. Et puis bah comme mon mongol azo les gars comme mongol pas qui vient moi ya moulaya qui très intello aki moulaya mais azo le bomane na ede sonné ni azulango pour la zala na hate na ala mo la muke comprendre mais so azo le ko zo mo na bina ke mantrimbikiti ozo mo na bina ke yango ngonga mupe ngonga mupe ka yi ozo mo na bina bangalo to bombila ba on va venir de bire, bah passer échafaudage, bah il va bire, bah il va échafauder. Na moi de 75. C'est gars, c'est. Oh non ni ah, donc muto venir donc. Mais bato la ndango ba congolais. Attends bana moi. On la fille mo bo bani na le la ane mongol bani na moi de 75. Elle mo mongol ndazo nganda na bango po mongol aki spécialiste ya liboma ya nero lata ba bigina ser na bango moi pa la string banini oh so nazo na finga mututa aki malade mais nazo lobara exemple te na cadre que ça dit mutu dikola sentiment wana fakela na mutaliboma non donc tala bato musu bazo ya lelo na poto tozo mona poto za ngo pona mutu nyoso bo biso tato yaki poto yaki to yaki na objectif yo yaki na objectif na obi ke non fona panzaka sangwa mboka ozo comprendre ozo panza sangwa mboka na ba plateforme nyoso na ba position tout na ba forme nyoso biso tato ye poto naza artiste mais je dois que nabi que non je dois formuler mais nana tchango na valeur qui artisanale nangai qui artiste nanga fona koma au moins aussi engagé pona koma kolobila peuple. L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote, ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pe na kotikala kozala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? To toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gen tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen, nazara moninga na yote, Papi Gen, nazara moninga na yote.
Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait les Finchman. Papi Gen, tout le Bélavi. Est-ce que Naza Moninga na hotel? Est-ce que Naza Moninga na hotel? Papi Gen, tout le Bélavi. Azalaka, Moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gen, tout le Bélavi. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen, tout le Bélavi. Est-ce que Naza Moninga no? Nga Mastano. Nga Matano. Papi Gen, tout le Bélavi. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Topesi Bilombo t'es partout pour Kolanda Biso Boyena, tout le Bélavi officiel. Vraiment merci Nabino Nyoso. Toza Lelona, c'est les Ino, mec d'ici. Nalobi, petit à petit, au bon studio. C'est les Ino, moi, bon ça, malé. La plateforme de vendre, tout le Bélavi, en tout cas, coup de chapeau. Merci, tout bon ça, malé, mais je crois que très bientôt, tout ça décore bien. Merci Nabino Baobaza pour soutenir Biso, vous participez à un projet. Merci à vous. Et merci à Washington, 4 fois prêtre. Namini Kouana Washington. Merci Nayo. Emile Bamba de Zurich. Emile Bamba Yangai. Merci également à IPI du Vocal de London. IPI. Idei Zarawana. Jirimbo Mana Canada, pas Zarawana. En tout cas, Binotou, merci à vous. Sans oublier Zinago de Makolosu. Nazana c'est yeux tomber dans Robeta Mokati. Moi, je connais bien tout le monde. Ah ouais, moi, je Papi Gende Maramboyalara. Comme Gaïa, hein, Mikolo. Oh, non, Gaïa. Nazana Gaïa, mais la vie d'un homme, la vie d'un humain, ça change des fois. Des fois, on est sur la positivité, des fois, on est sur la négativité, des fois, on est sur la moyenne. Vous comprenez? Donc, ça, c'est long, la causerie bilatérale entre eux et Nzambe. En tout cas, la causerie bilatérale pour nous, c'est la Nzambe. Pour Nzambe, c'est la mukili au fond de la mission. Et puis, c'est la Nzambe. Nzambe, moi, j'espère que avec des causeries bilatérales, dans des awana, des natinda ba mission le sala ngo bundela ba être humain ngana sala. Donc il a assuré que yo nous avons commis à un niveau où tu as déjà répondu toutes les questions avec ses réponses. Voilà. La causerie bilatérale. Voilà. Mais c'est des causeries bilatérales, mon frère. Mais pas nous, mais papi, pourquoi aussi? Mais dès qu'on a ces pèlerins, on a garçon très bien, donc aux gens on a problème à mon douter, mais le problème d'ailleurs, on qui yoki, on bata koulou sur moi, on s'appelle tenga mara le gola makambuana. Donc Moussapé n'a pas été il y a pas pété yangaïté mon Moussapé tenga miligolo ya causerie bilatérale. Alors Serge Bolibabi mouvement bien comme écoute on a surtout à Paris un mouvement écoute nous les banini ça va et ça le mouvement na ba mouvement zonga na ngena quoi. Mais papi yo bi kinga na ba délire wana té na appelle na kata ba distraction été. Nous on a plus de temps à perdre comme je viens de te dire. Donc toutes les questions du monde, je l'ai déjà répondu. Tu vois? Donc sentiment, extraction, délire inutile, je crois que ce n'est pas des trucs qui sont vraiment basés sur moi. Donc on a déjà au fond de lobby, bana, nangai, et puis na bana ya République. Donc comme on dit, la jeunesse c'est l'avenir du demain. Donc c'est ce que nous on est en train de chercher parce que sentiment c'est des choses qui a été déjà. Ça a été déjà. C'est des choses. C'est des choses c'est des choses passées là. Tu vois, donc on peut, le temps passé ne revient plus. Mais bien sûr, mais ndeka balinga la masamsu balinga ke kalam de salasika. Vous comprenez? Kala logo salasika donc ba sentiment na ya kala. Je crois so moni mutu moko azo parcourir kana ba sentiment o ya kala. Yazo bota ba mo ozo joie. Nyo so tout so joie.
donc nyonso tu ba forme nyonso ba momi ti otala na ba forme nyonso ya ba trapèze ba parallélépipède rectangle ba nini oyo ba cube ba mokolo semba ba sondongwa ko mona donc voilà ba tala nzambi kuna zulu omona nyonso tu siko lingo sala lisusu nini oboti bana basi oboti bana mibali donc siko nini yango ya yo ozolandela okota omona musique ya ndenge na ndenge musique yo otonobeta na manjili soke soko na manjili ka tugitu bambunda na mai oyoka bambunda kaucho bana kuna na mabele omona ba musique ba tirer ba musique en plein air za bana ko savino na mundele mboka zo kende bino ozotala ba musique en plein air na ba bozia ko beta Amistad B Primus ni bosala pillage bosala na mboka ba sentiment ngo bon boke nango wapi ya bana ba nini to salite nini MPR ya ora ninga bana ngo petro nini to salite to sali tout comment la sali tout comment la passer ba étape nyonso ba niveau nyonso donc na éviter mes sentiments aussi là c'est que le seul niveau au congolais a ko passer ti lelo et ça conscience patrimoine être patriotiste devenir patriotiste si le Congolais sont comme ça la montée donc Congolais on va politicien bazo kosaye na mbongo na bango ba mettre la mama boy avoir na bango ni donc bon na tout le monde parce que la majorité ba Congolais si ba comprendre déjà qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut parce que bon et belé pe ba kufi ba rosimu kende ba kufa na bango ba na bango perte ata Congolais monta lobila ngo kaka sentiment na ya beta na bo mutakala nde makambo donc omona mutakala mutso mais na ebisio mais Congolais la aratana mutakala mudaliboma te il faut comprendre que muto ya mudaliboma yango atikeli mutakala mais Congolais ochangaka même si on a kalaba baba na njili akala po ngala ko na njili mutaki na mutaliboma na somo na njili comme ya mongol anoti ya mutakala ya mwasi ya mubali mutaki na mutaliboma mususu ya mwasi comme na lolasi bozo zo leka mutakala baba jo bazolanda mais ke bande bazolanda moi na moi pimpa moi ba 18h 20h bani so olinga lolasi obimila côté ni lolasi zo ezemi lolasi azuzemi donc Congolais du kola akitana yantakula yantakla akitana mutaliboma zengama mushigali et puis c'est préservé et puis ba ko mona mongol azo le gars comme mongol pas qui vieux ya mulai aki très intello aki mulai mais azo le bomane na de soneni azulango ponga la zala na hate na ala mo la muke comprendre mais so azo le ko zo mona bina ke mantrimbikiti ozo mona bina ke yango ngonga mupe ngonga mupe ka yi ozo mona bina bangalo to bombila ba on va venir de bire bat passer échafaudage ba bire bat ba échafaudage na moi de 75 c'est gars c'est donc muto bina donc mais batola ndango ba Congolais ata bana moi on a fait fille moko boy bani na lela ane mongol bani na moi de 75 mo mongol ndazo nganda na bango po mongol aki spécialiste ya liboma ya nero lata ba bigina ser na bango mo pa la string banini so nazo na finga mututa ki malade mais nazo lobara exemple te na kaka que ça dit mutu dikola sentiment wana fakela na mutaliboma non donc tala bato musu bazo ya lelo na poto tozo mona poto za ngo pona mutu nyoso bo biso tato yaki poto yaki to yaki na objectif yo yaki na objectif na obi ke non fona panzaka sangwa mboka ozo comprendre ozo panza sangwa mboka na ba plateforme nyoso na ba position tout na ba forme nyoso biso tato ye poto na za artiste mais je dois que nabi que non je dois formuler mais nana chango na valeur qui artisanale na ngai qui artiste na fona koma au moins aussi engagé pona koma ko lobila peuple wa sala biso poto sala ba grand vous comprenez margo zo lobila ba peuple ngo mais minimum zo ba zo comprendre ba finga ba ngoyo aba zo finga mu ba buntu so pa tere mpa beto pe likofi abeto likofi ayi ke yopo ko zo sa mais mona batenga ba mbulo to komisu lelo ngaba na mona asuna ke bundisa la susu mutu comprendre ko sona na nika mutu likofi azo apena yandi tata et bana ngo vient ngaji pe mandiamo akozwa apena yandi mama ozo comprendre mais yandi mama na yandi tata et comme na moi réserve parce que ba mboko to ya ba mboko alwa
toujours subir les conséquences monsieur pour on se défendre monde comme il il faut il y en a moi to bo na so ba makam mais ça cause la yumati eh muto ko mo na to mo na kase na le te ponga na masa na papi gen so les cambo les yeux pengai on se comprend donc na mabete donc congolais makambo zo baké o musique to ba na bango biso to lo ba lisusu te pour avant Mikano eko yake musique ebeta soutenir na diaspora ezala ki pona nanu batu batiaka na politique ya mboka na bango ndenge ba politicien ba kosa biso et puis tozwa ki réussite comment motuto en tout cas les sur otali batu bele balinga souva bozobate comprendre avant na ega question belamba to ke ibelamba pia twate kan kuyu wate kanini pour que écoute ndula kingani makambo wana ezara persuté vous comprenez mais la plupart des bateaux bazana onanu eza ba jeune belé na ba comprendre te pour ba jeune belé faut ba ko to expliquer ba on attend bateau wana bozo landa baliaka bateau tozo mona pende bateau bazo kufaka bateau wana bazaba bakanga ba d'étoile surtout bana basi mususu ba sentiment mona bina donc mutu monde akota concert te ayoka ta musique na radio te ayoka ta musique na bar te ndramela ka masanga te monsieur comme la bonne ti chronique sala ka pete mboko yo mundela lingi ke sala mais bon bazo comprendre le karaté et puis baton sauter la plupart ba uta banzela mai na fini bato mai te parce que tout le monde n'est pas de même situation mutu so uta nzela mai ya ye abi fona komia fo na sala na sala quand même na pour la famille na sa famille na mai mais mutu so yawa aye pour ambiance on dirait que ça sala ka ambiance te à mon agneau à longoté à solona et kingani artiste te à profiter de le rôle comme na poto nzela passe au temps nzela passe au bossa nwango awa ba koma bato bele ba ya moni ngana pesa ga exemple mingi ya ba vient na swakala ba vient na so ba ya kala ba vient roi ba vient nga Roger Luma na pesi ombote place osali ba ya ka poto na objectif ba vient nga ba wanduka ba vient Michuri ba Jansi Kindudi ba vient nga ba vient Augusto na pesi ombote ba vient ba nani fundro ba vient nga nani oyo René Kokila ba vient nga ba Jean Williaba ozo comprendre bato ba c'est plus saundu hein bato ba zebele ba Jise Liboko ba kosi malto monsieur Borel ba vient nga docteur Jafar Awatoza ataka docteur assisi ba université d'Angers mais aye kosa nini aye ko développer yango le comme ça ba grand produit au monde na nini oyo na communauté congolaise ti tambuli monde entier pomade wabenga Awatoza et Awatoza za marque moko ba pomade mikolo ko tazo bisala ba parfum bani ozo parfum na yo donc vient nga Awatoza et c'est comme ça ne ba jeune alelo bazo ya poto il fallait se développer hier azo ya ko sous-développer. Vous comprenez? Donc, il y a un truc qui est biso, en tant que combattant résistant patriotiste, artiste engagé. Donc, na baki ke ngai makambouana na sukuli maboko. Na za combattant pour mama mboka na nga. Makambo ba musique na bango so boko beta ngai za ko beta ne na zoba ba beta mo c'est-à-dire na kineli yango bango. Donc faut ba beta peut-être ba métro. Ba beta tina ba na banini aye pena akobeta na scène deni donc beta sala batu ndongo lingi ba beta kasi to pekisi bango baboyi bokecho aloba mabe odombo aloba mabe babe masobo aloba mabe gishera aloba mabe bato on fropo biere baloba mabe to sala boy ko ba jaloux ba ene jalousie nini ngo bon biso to lingi su jaloux bon beta sikoy bobeta siko boye bango pe parmi ba famille belé o ba na poto awa ata bobeti babeta msu botika la mona no famille mote banu mona ka ba semba ya quartier ba joba uti banzela mai ba fiyo yo ba reva abi mana musicien aye bateke ba jojo etiwa bato ba kota za beka bato ba yo nzela mai bato msu ba zana bango pe ba ya ayene pe te bato msu siko yo po bato na mukito ko na kapete omoni intelligence ozana ngona moral wana ngo yango de tamsunga na zano façon de voir na yo na réfléchissement na yo eza ya bato no tu ya ndenge mote mutu musu pas na poto mais tellement yo ka ba yemba ka neti JR Koli tellement ayeba ba yemba ka neti ba yemba jomo neti comment na rolo ba neti nani mutu na biso nani kosi malto mais c'est boré bien oh
comment on a niveau comment on a muto comme Papi Gen. Non, on a eu côté Serge na eu John Wabeng Papi Gen. Non, on a grandi yo. Papi Gen, Arobio, ACPO. Non, oh Papi Gen. Papi Gen neni, ngapena tu Papi Gen neni. Comment on t'a dit comment a commis Papi Gen parce qu'il y a référence que Papi Gen on peut la tailler bien. Pourquoi qu'il n'a pas mis Papi Gen, Papi Gen. Comment peut Simon Bongo? Il y a comme Simon, il y a comme Simon Bongo. Ah on a mon avis na mon autant na combo. Robert Basende. Oh, a combien Robert Basende? Oh, ne mama sanga mo comme nani yo. Christian Mokolo. Akuta na moto binana Christian Mokolo ya ndimi mutu ba ndimi ha. Yo Christian Mokolo o se sino bwa ngai. Ok yete masa na ngande. Ozoba tala ba niveau ya sentiment mais oko tourner ba mboka rien mais si on peut l'accès ma mboka bo au moins pas tout non ah bo bino bo linga balongo na Félix bo batiana nani et tala question ya nyama donc mutu so tourner ba ba question bon tika posa nyama oza moto nyama mais autre n'a pas yebat batiana les batiaka te pour linga la ngoya moi pauvre bo comprendre bino proposition mieux anini bo balongo la bosko batiana ta yo ka question. Ok, je luka te batia. Et je luka ba pona. Et je luka nde peuple a pona. Muto ba monike aza fiable. Pour batia ye ma ponomi ya bien. Comprendre? Pour muto monsieur ko ta yo Papi Gen wa ndeko na ngai. Comprendre? Ba nga batia na place moko boye. Place ngo ba ko tia yo. O attaque ndeko na ngako ko bebisa do yo lokola Papi Gen wa ndeko na ngando zo bebisa na kumisa. Non, faut te telemela yo ou obongisa. Ou se continuer à follow alors ba ponande mutabie ba tiate poko tia boko tia bozu mutu na fulu botieye allez fala yela no popeta bongsani na yena ba fulu on comprend c'est comme bosan ba tia raté c'est ça qu'on appelle en français il faut respecter la volonté du peuple donc les contraires oh et ça la na Congo et ça la bafouer les volontés du peuple. Au son point, donc ba peuple bateau bango ba poni, bino botie mutu wana te, botie mutu moko boye ke mutu yo, il va foutre rien, azana ye zoba. Ata bolobine ya o l'intérêt na ye, aurait l'intérêt général. C'est comme ça. Voilà donc on te lobby que musique wana ezalaka instrument, ya quoi faiblir, ya quoi affaiblir le peuple. Bazo affaiblir le peuple parce que ndenge za wana na sentiment wana mutaka na obina na et puis ngana kamwa après tant ba sentiment ba et puis bazo sala ba sentiment bozo kene ba musique bozo et puis ils ont créé qui ennemi ils ont kabola peuple ko bunda bazo bunda to zomona wana ba na ba TikTok bitumba o wario na golo mabundi bo bundeli nini po mutu wana yo sala vina ye na ndenge longo bani ndenga pona ki vina ye na bande atala ndenga kisima yo sala vina ye tu pas Papi Gen très bien c'est comme bino bundeli vraiment bozuni et puis ta bobeta bandula ota bobeta so ya yembi tango esila Congo bongi na moto ya côté 100 000 on golo ba bango bunda bina donc comme ba tu ba bomi yo ba chope mbeli donc bango be donc ba bilo ko na to site to site sa ko wera son na wera mais ya jibe na wera pe ya la ka boyete ezaki ya jibe na wera en tout cas ezala ka boyete ezaki loyal bo la tsemela que note ya leki biso ba misiso to betami na ndeni ba beti yo ba sangeli yo bele ba beti yo parce que leader na bango mdata apesa ki ke no bo betai donc ngana ite ba papa yo mabana ofinga bango o samazulu mais na mona mtika monte papa yo batina ba beta bato attends comment ça namba vient na biso ko felo mide les grands combattants les grands résistants révolutionnaires que je respecte viennent en force à vous viennent wana baba na ofinga mutungu ba yo mutungu ba yo ba tina o mona ka tinda ba beta bato jamais kaka likamo esalama o ata marque tabu ye marque tabu le roi hermone so banderi ba beba na so na ina ebite na ko sanga na ko expliquer on a détail te yo ka kango mais c'est les gars nango mais na ebite wa lelo bine za plus pire wa lelo bine comme plus pire donc au monde appena ngala kamo o asali plein c'est ko plein moi sali yom de zolo ba sali plein na ndako na bino na ndako na poto na ndako na yo to pa na bino na kisasa o gagner nini o tindi combien et c'est ba mai wana tondi na kisasa ba terrasse tonda ba fulu partout nde ya gagner ki mbongo wana sa mema kango déjà au stade de Martyrs sali plein bon mbongo wana menyango po ba bongsa ta balabala na bango
Sentiment na sentiment. Ozoma ba bilo kongo. Ya to bike donc netinga. Eza ko lembate me na mo bina ke omoni peuple opena to bondela bena donc et aya peuple mo donc mana mona bondela na bandeke. Tango vanda bino bo mo bena boye. Tata mo mkoto mo mkolo bena boye mo zo bakino yaza wario to. Na mona ka ba mama mususu pe mama mususu donc akoki ko pesa bana na eto ba kokolo koko na ye. Ako pesa bonta mususu mateya o bango ba vandi nango na dira toute sa vie leur vie na bango en tant que maman moi na moi je pense à la l'expérience mo yo bana ngade na zaboye artiste na nga wana ngabo ko manga pona ye so pa ba ye ba bomé pona ye wana a okima zala na ba boma pona ye to mona bana basi muso azo banga mukolo ta bimpe na teza zo finga a finga mukolo po biso ta mo ba yo po finga yo pesa ezo ngana finga ka mutu azo nga ko tsanga na lokuta na ye tango ngana ko boya nga pina saka le premier te ya finga bango tango ya finga nga fona zongisa par hasard ko ba nga quelle mère na cause mo boye ngana lo bundi na mboka ya zane d'accord te na makamna nga so d'accord na makamna lo baté longwana yo tu voudrais pas obliger il y a personne qui t'oblige ozo comprendre longwana yo mais yusko linga kota kana lokuta na yo ondi ngana ndi makam oyo zoloba pour na mona penake ozo kosa ngai non nous biso do kanga muno te so ozo kosa ngana oyebiso papi genko ozo kosa tango yo quelle mère bon quelle mère ngana bandango batute na biso ka soka alinga legisa ndelo te kondelo ata legisa ndelo za débat eza opinion na ye makosa ngai te na kota soki ko na kanda na zo kosa ngazo kokate tango tu mama na yo quelle mère na ngaba na bia ndeka yo lobi quelle mère na yo mo pour nga ko na ko baksa na ba ingrédients na ko baksa ba ail ba céleri ba feuille de laurier ya yo quelle mère ya ga soupe à bouillon mais nga na la chep na donc soupe à bouillon ya lou après ce que to bala no yo ko ba no ba koli boss ko to ba na ga yo ga ya fika nga bana nga ba lo papa yo besoin ça yo me nga mais exemple yo to ko na ko la papi gen na ndako na bino papa na mama no banda yo biso nga la kanga mokano wana na kanga adage wana soki ba beto na libanda bobundi kuna na libanda ko yako le baba betinga bona boy faut se défendre ale simwa yo to beto lo mabo ya nga pena sala so bino quelle mère na yo ngabe me quelle mère na yo na sal na ba partie na mo susu na baxi ba ingrédients comprendre au jupe na ya lourd na po soki yo pesa nga ya léger Ozu sigal zenga mama kambosi so yo kikanda obetinga na porter au plainte so ko go obeta ngatenga na beti yo so pe na et puis comme on a bituka net jomo na mona soki Roger le combattant so Roger aza le combattant yo Roger aventurier connard aza zoba viana na mona ele mkomo amonga yebinga ngabi yona yebo yobno yebinga ngala yebio yona na mona yere mona ba TikTok bona nga kuna do ba kombo na yete mena do bi kombo na ye parce que akoma obenga mona atie yo na profil atie na profil bandolo ba makambo na yo ando finga yo afinga ba tebele menga na zela afinga ngai na zela azo finga ngai likola makambo azo finga batu likola makambo ya mabezo salama c'est côté muso ça rane bien a reverser bato na c'est bien azo reverser bon mais côté mususu o nga na mona ga mabe a côté la ka mokonzi soit disant mokonzi mboka o azo sala mabe o azo ko bunda ta guerre te bazo beta biso ma chiffre bazo beta biso ma kofi ya pesa ka ba promesse bazo nika biso te mokonzi ba ko nika pe na yemo ba ko nika pe na mokonzi mboka mo yemo o ka zi fala ba lo bila ba makambo wana bango ko condamner batu ko accuser batu ko finga batu pour mokonzi mboka ngo ozo voilà ye alobela yo po ça te parce que nga pene na abona nga contre makambo ya na ka contre makambo mboka te na ka contre makambo ya ba politicien ya mboka na miyi makambo bazo sa na ka contre na bango siko bango ba mona ka passe to bien to na sa contre Félix Tshisekedi makambo bazo sa ya bien ta défendre ne bana na été peuple na été pour moi je fais partie aussi ya mona na ya mboka comprendre va défendre nga so do défendre nga te nga na olinga payete na papa mwana ni nango ba beta ba yaka ko betele à domicile na ndako bazo beta bazo boma papa la ba lo ba ne est bana ba olinga so papa ba lo papa sana complice ozo ba ayo siko batoro siko bozo mona makambo ndezo sala me bolinga lokuta e salama boye bisa bato makambo o ezalanga o ezo salama na ngoti ata bato musu ba osala siko mutu musu ngo sala makambo nde autrement loba obengi ofingi na mona mukwana zo finga bokechu
Boket tu ne vois pas finir ça bah et bon le français c'est bon il y a bon le français il y a mutuana le bawa Boket tu bon le français Boket ça ça la démarche na ba bureau administratif on a poto zakani mundela yo raté so yo bi Boket tu bon le français ça il lettré et c'est comme ça là il lettré et ça yo ba le français te bato ba le français na mboka na bazo yiba ba 400 millions Nicolas Kazali alors ba français bien Nicolas Kazali il a détourné 400 millions beau caméra attaque Rwanda kuta na mboka na nana na mona to lobeli rien abenga ba tina téléphone nga zira abenga ngai donc yo kaka mongongo na ye azo jinga azo jigali zengamba mo plus nsaka yokila plus nsaka yokila penda na mona ba ku yokele tata diete tu vis c'est mona ma difficulté oh ah oui do yo zira ngai tu vis si tu dis c'est mon ma difficulté donc yo zela kaika ngala zela ga benga nga ngakia bitiko ye raison na singa benga te ba masane bele ba nolo ba magamna bango ya ba ide perte ta ba ide perte wala ba di ba bata ide perte nde ba zolo ba magambo wala ba nina suko nango ide perte ide perte ah ya ide fesse ide pesse bon ndega yo moni wana donc sikoyo ndenge sikoyo ba masane bele si ba changer mon frère ba comprendre que na obi Kofi a fait rêver ba tebele zana faire Kofi zana nini zana binani yo ka onde te mais nazo ka o Kofi alobi et bouti makambo bele be mamba Kofi te Kofi Olomide il paraît à lekaki na émission moko boye ba tuni makambo mboka en tant que légende ya mboka en tant que artiste en tant que mais akoko sate yango biso ba net ba Kofi te on nga ba za lebele. Comprendre? Musique qui tombe sur quelque part et ça m'a apporté. Détournement basia batu ba musique ba lali basia batu ndenga ko sakana te. Ba boti si bana msuba dalia bazanga batata ba bana batata ba musicien. Vous comprenez? Ba tindi batu na ba prison zo sala ko pour que pesa mbongo mais lobito ba oyemba ba kangi. Vous comprenez? Na été somba liboso yo ko mpana nga. Si. Vous comprenez? Donc, si ko mutuna te Kofi Olomide alobi vérité pour une fois. Écoute, ngana yoko Kofi Olomide ayemba de banze momo pour faire voir bango pena ke mbongo mboka utongi villa à Madrid mbongo mboko sombi boy mbongo mboko sombi ba pese 200 millions pour l'hôpital yo au dépenser 20 millions que combien de millions on a pas au lien yo moko ya ba mbongo Kofi Olomide tuna bango ya ba mbongo bozana ngo belé boy mutu moko kozana 100 millions faut même pour na nini et puis guerre moi aussi la attendez et toi on a la guerre te on Kofi Olomide to na guerre te ba beta kabiso na ba Rwanda na Kagame zo beta biso to zongi sakate moindre escarmouche ba boma congolais moko te soko na mo mi balete moko kaka ba ko mona e salamate ba promesse moko irréalisable ozo comprendre siko muto ba to mabenya lobi alobi to ngana na guerre te ba beta kabiso ne moi je défends et je soutiens à 100% Kofi Olomide. Donc, on se plaît non? Na se plaît, mais et là, on besoin de senga pas artiste na ba timba. On pas mutuno ti Kofi Olomide alo bien. So mutuno ti vient so we ranson pas le mamba bon. Po bango baza censé ba lo mamba bon. Po ba kana net mutuno ti Kofi intellectuel qu'il est. Vient na Kofi ça intellectuel ko sakanate. Oyo ka na façon ya ko exprimer na ya français. Vous avez pas façon il y a raisonnement na ko réfléchir raisonnement. Vous avez pas mutabongo a postulé qu'il y a la sénateur baboy bakata enanko parce que ba yebelo ni basala ka muto aza de na mbongo ana na mbongo na musique ba ide na yako yawa te bakata e Weranson mbala combien postulé pour la député mbala combien Weranson azu bakata ka ba encore. Et ça encore ça on connaît parce que bango ba yebi peuple mieux que ko le ba politicien bon politicien wana ta ba comme ba politicien ezalini ta ba comme ba député wana papi genyo quand ces années quand c'est ba mabanga ou ba ministère ba boka bango yango ba comme ba député o mutumo pacho panda ba boka ebo lobi ake kuna yo ne pacho panda ba placer Eliezer abana na mabanga vous savez donc ba pasteur rebelle ba pasteur ozomona ba comme ba député babanana donc et là qu'on doit dormir pour mboka na biso pour peuple na se soulever pour na très bien se libérer et ça musique na l'église
musique na l'église on mona l'église moko te muto na mona ba moi ba moko ba terre mais na peut-être s'ils sont aussi vendus je sais pas mais na mona moi moko ba lo ba mambo honnête na kumisa mingi na kumisa te na presiaka pasteur Kiziamina Kiziamina na lo ba na mambo Kiziamina kibira oui lo ba mambo la signé yo lo ba mambo parce que so lo ba mapo et donc on a en général faut comprendre que Papi Gen le couteau qui s'attendait pour comment aux place. Aux menteur, aux machosé, aux maîtres frappeurs, aux alliés escrocs, aux vagabonds voyous. C'est là où tu vas prendre la place. Dans les compteurs à Bamboka Moussous. Si on a de l'obano vérité, bah qu'on terri yo même couteau ya kinte. N'était pas biso. Véridique, moi na kendi ça et ça l'a raté. Mais ya mboka na ngana epsa bango. Nzambe munda sala mukinaye. L'autorité vient de dire le kuta l'autorité monsieur outa na Satan pour makambo biso toro na vérité surtout l'autorité vient de Dieu to to za la kamoko ya ba vérité na bien tant yo vanda na bozomona pasteur mozo sambela mona mwasi mo côté bo ba bimisi mpuku moko boye mpuku autamana mais soit yo to ke na musika pas pourquoi tu cherches à savoir c'est simple pour décortiquer ça mais écoutez mon frère. C'est simple, ou soit ils ont des modules, ou soit ils ont magie. À ça, la magie, il y a une école, il y a une Sainte-Thérèse, comprendre. Au moins, un magicien mourant, il y a vendredi. Abimisi, il y a miliki, abimisi, il y a miliki. Comprendre? Il y a miliki, il y a bonbon, il y a abimisi. Comprendre? Quand soit ils ont magie, il y a un poukou, il y a un télé, il y a un abimisi. Vous comprenez? Pour nous, c'est que yo pasteur pinda au télémission handicapé pinda ko mutambula. Ngala on a vu dans amour Angile s'il te plaît zaka exemple bo on m'a bêté que son nom repose en paix vient ngai mo Dimolé Diesel. Dimo aki grand compositeur yem taper sa manda banzembo ebele kutu. Vous comprenez? Yé tango pasteur mo Renard Bonke. Aka otia na kina ete so yebi. Tango a télémission ngai vient ngana di nani Dimolé Diesel. Atotambula na babiki. Comprendre? Les agriculteurs à ce bout à ma bongoté. Mais c'est pour ça ça m'a killé au caca. Comprendre? Battre les misaïs na témi à boire babiki. Vous comprenez? Sur ça maramba solo. Ah comment on a ndako la bongo azo kile ndeka ça. Oh. Azo ni a face à ma mère on a tika on dit maso ba pasteur wana te. Et puis ça kana été ba kai belé salama. Bon yosko kama wana kuti batele misiki handicapé te mutabimisi mpoko na njoto mutu j'ai pas ça ngoza grave tout deuxième module les attaques mususu pour ba benda clientèle pour moi j'ai eu des propositions par-ci par-là oyaka obongo na motema bat na simana bat ba koyebele to pesa yo 1500 €. Comprendre? Ba proposer ngai ngabi mais on a kokosa nzambe on a kokosa nzambe eza kokosa nzambe tout comme pe koza ba coopérer na mwana mwasi wana ndenge nini yo nini to pe to 300 balles yo mboka nkema to sala boy pona poto pe sala mwana ngo pona ni basi ka pona ni basi baza ko mwana vandika bo akebima na pasteur yebsa ngobima na intérêt ni yebsa pour pasteur na mobali na yebie copain na yebie connaissance ne oya linga différence ça papa makambo wana eza ba vanti po nzambe yemoka loba na bible komoma na tango asuka bokomona bato ebele ba obima na lolenge na ngai mais bazali ya ngai te oyebi verset wana te ezali donc ebi na ngai neti na apela vraiment na nzambe solo po na bino loba la vérité et puis so ofinga na ofinga yo po nzambe alobi ke bo moni Jésus tango ayaka Jésus t'a babeta mbata pesi sur l'état ba mususu on a ki ta ya grand prêtre comprendre biso pe ba grand prêtre lelo nzambe pe na vie causerie bilatérale na ngana ye et ala bena ke non mwana na ngai so ba beti mbata yo pe niata mbata poto la Satan pe na ke yo moni yo wana diki wa dini ponga satanet ngana niata Satan ba nga ba kalini te ba pesi ngana fi bazo kalenga partout na le kaboy mais nzamba sala mokili na ye nzamba sala frontière te nzamba sala mokili bata mokili nde ba yo tia frontière ba tia na ba loi epole ya satana mais nzambo to sambela ye mo ayebike mo no ngam na tinda ebo eloko mo ekomela ye ezate bonde nzabo likamba zo kalele yango bo tsuka nango oko zwa yango po za mo kana nzambe c'est lui de décider donc makambo tu bo sala peuple na mboka wana peuple la kanzala
peuple a souffrir socialement. Hôpital il kélevé, banzele zalakate, moutako la mukalelo moutako c'est 40 ans namda kwa tata na bango. Atanga ba classe pas silisa. Mais avant d'aka wana pas comme masuki a pembe le la biso, mais batu moko boye, o ba yiba ka mbongo mukona mukolo bodo changer bango ba poste bo matcha bango ba promotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Papi Gen. Est-ce que j'ai mal expliqué? To. Merci Célestino. Yo sambe à l'église ni. Na sambe la nzambe. Nanda kulanga nanzela okenda ba bâtiment te nakenda te une fois na ko bosana te nakenda be église na vie na ngai nakenda be église tam so ken église mo moni bena me tam so so mona kaka elo mo ya na odie na ngasuti comprendre na odie na ngasuti mais odie na opeta nzambe kam da biso ko kende kuna te potam so na église do kende po bandoki ndoki so ngako na église atika kindoki banda atiki ndoki banga kuna pinda mais par contre na ndoki tellement batindi aluka yo a ko tiro tam so poison bien salo babilo mo boye comprendre a boko kutana pe l'église simplement aux gens opé comprendre ba le but de l'église non surtout bato to sangana kuna to amite masin et bi pasteur zo te yabino eske pasteur ngo te na bosolo poso to na bosolo te le sambo ya mabe e pesa nzambe kanda ozo comprendre donc nakati na oloba makabo normal nde na abona ofinga pasteur mote mais ba pasteur bazé ben na mokili pour le komaka mutala muya comme pasteur sans le savoir que oza wete otanga mako benga maki pena président wera sola banda ko lobake na ba bengi yo président mais ozo ndima président o ko na présenté est-ce que yo tanga me ba benga yo ko oza pasteur rien ozo comprendre mais c'est comme ba pasteur ngani misutu be ya malamu bazali metoko e ba bangolo lenge gani. Voilà. En tout cas, merci Célestino. Tout ça, c'est un biseau parce que vous avez vu ça là. Tout ça, c'est libéré. Mais ça, tout aussi, c'est un biseau. Ouais, Papi Gen, n'a pas fatigué tout ça. En tout cas, on a pu si bateau tout balandi biseau mbote et puis on a rassuré peuple de gré ou de force. Boy bango ke mboka et au bon aka aponza même da sala milio mona biso. Nza même da sala Congo na biso mama Congo. Nzambe ndasali ba combattant bazala ba po elo on te sama azarte nzamba sali ba combattant lelo yo ata ye soit déjà président mboka na bino so azaki azak combattant soit comme place on a parce qu'il est devenu vendu tout mona ngozo mona na miso batu que non azane complice comprendre donc asala ane le côté yango bakangeli kofinga zo senga ngaka ke ba libérer Koffi Olomide comprendre ba libérer Koffi Olomide batiko kanela ye. Et puis, nous avons un grand frère propre Koffi Olomide. Bino, vous avez fait bon, vous comprenez Rabinoté. Les lots, ça, ils gagnent bien. Peuple a CP, ils ont mis tout télémité, tout va combattre, en faux populaire, tout va télémité. Donc, commission Nzambe, qui a en tout cas, bon, pour battre, on attend à travers le Barobanga. Mais bâton, quand même, il saccagé dans Koffi. Il saccagé, si le chauffeur a Koffi, il est en coma. Ba beti ba kei Koffi a porté plainte à terre ba bengi si muta ta place mote mboka c'est-à-dire ce qui fait que mboka ne to kendega ma be do dictature wana o ya so dictature comme barbarie ozo parle et comme pena ma be pena donc kolega ku na tango ya Mobutu era Kabila na ero ma belle qui trop ozo parle donc yonga na senga la peuple que peuple il doit se réveiller papa ngwanda lobaka ngo abanga bolinga te boko telema alobango bolinga te boko telema Félix ayeko blanchir mena makamtu basala boko mo yango to mona lelo oso ba donc sikoyo ngai en tant que patriote en tant que artiste engagé combattant résistant révolutionnaire nazo senga na peuple wana mutako sa bango susté na lobaka mikolo to le gata avant l'élection na ba bokelo no ko voter te. Parce que volonté n'a pas volonté na batouana te. Et ce monde on a déjà clair. Bayo kele ngate. O to voter numéro 20. Kasi yom de voter numéro 20 le lo sawa. So to nanzala ke senga numéro 20. Benga ta beta abeta na portable numéro 20. A benga appel. Ba opia imbo. O to songo. Ba zo songo te. Ya ona sengi peuple toko matamwa mayele. O songo pa. Toko matamwa mayele baksama. Botika ba distraction inutile. Botika ba biloko zangati na kokende kolanda ka ba musicien so wap ngana opeksa ka musique itile lo parce que na mona ngo ezo jouer rôle na ngote ndeto mona na bamboka mususu ba Alpha Blondy ba yemba penda
comprendre et puis toto nga pe na osenga na bossa na écoute na osenga pe na armée na biso botika mani ba otino no ma guerre bozo ne kufa ba toujours bo okende guerre okena moto ba betio massage na moto bokufi. Combien de fois tout le monde est dans les réseaux sociaux, les militaires sont là. Au soto kekuna, au monde a besoin de taquer bien, babina soto tika. Bon, c'est quoi qu'on fait ma ramener à l'objet mabe. Bino ba militaire, bon c'est la ni pour bo kanga autorité, ba politicien bo kawana. Faut qu'on kanga bango, bo ça le rôle Christian Malanga ta sagi ya mabe. Bo kangi bango bena Nicolas Kazadi, ta Nicolas Kazadi, il y a 400 millions. 400 millions. On a écouté. C'est 400 millions yo mukonza mboka nde bayibi bongo bayibi na kesa l'État yo nde kolo l'État yo nde mukonza l'État olobini orienti lelo taba kotuna ona yebi ko tuté bongo aram ona yebi te so ekenda wapi o salaire no oyebite ozomba donc siko to okende to kosuka wapi bino ba militaire bokanga bato botala muntu tele ba wana muntu tele neti nani oyo Ibrahim Traoré na mboka wana zate en tant que bino ba militaire na sengi na ba militaire na biso armée na biso en tout cas botelema en tout cas ngana lo beloko mo papi gen na niveau to komi na ngoso to continuer ka boy bato ba oliana et puis to retira ba esclave na mboka na bana na biso ba zo opportunité même pas ko sala ba mission bo ndebiso to sala to denosaka et ko koma intérêt na mboka na asi pour que yango ezo komi ko faire le makamba veto alo mba be o alo bibie afingi pe motote biso to zo ba bana to bana ko lo babo si to fingi moto tokolo bakambo malama mboka na biso ozo mpa tokolo mama bewe zo sama na mboka na biso yanga tokomo mona ke mutu nyoso ko ya aya na ndenge ya profit ya peuple aya na mboka wana po biso pe tozota ba liberté tokenda ata ba mboka na biso ngana o soutenir mutu nyoso tout o ya moni ke fois zo place wana ndenga bien a aider na no peuple wana a aider mboka wana donc na saluer bato nyonso tu baza na kamoko nanga o balingi te régime miyibi ezala pour ba politicien miyibi ba politicien miyibi bazala en tout cas tozo bannir bango au nom du Seigneur. Donc na pesi ba combattant bote place bazali ba vena ngawa yambo ba kodombo ba commandant eso ba Nico Itile aziko mfumwetu force na pesi Zoro Bilele mbote place azali na pesi Ipo Waiza et puis Stema Injembo na do pesi mbote place azali Français Mukonja ba Congo pourquoi pas na pesi mbote na ba mama Mongala ba na bi colonel de Dombo na pesi mbote na Thierry le commando nde tozo bundela ka mboka en tout cas ngai na zana nga combattant ya mutu na peuple mundibu na pesi mbote makasi kuna na Autriche place de Bokuma na pesi mbote et puis Patrick Chibangu na Belgique Sabeton na pesi pe mbote et puis na zo pesa pe ndeko na biso ekeko azasiko na kin ka pona mboka ya ngana monikin donc azala kin kuna na rozonga zozonga karate donc na pesi penda mbote mingi na ba mama tonga na États-Unis Claude Mutima baliangando na pesi mbote place ba ali en tout cas mingi na ba peuple pe e belé ba balanda biso ba sepela na biso na banda kunde bozaboye tozolo baka mboka to kolemba te biso to incorruptible boko rompre na bino ngate pona kolia mbongo na meli bino comprendre donc bo pesa bino mbongo na bino te je travaille nzamba zo sunga na pesi mbote na Marimu Yaya kuna na Sergi na pesi mbote na Yemoko Martin Palanganda Roger Kachama na pesi mbote na pesi pe mbote na Julie Kalenga bongo mama JDT mama Defi Sambongo papi nyenda wa Defi Sambongo Christian Mokolo na pesi mbote Yannick Kiere makila ba champion Cyril Kina mfuma bilele bazo bunda pe pona mboka le CC ozomwana donc na pesi mbote na Freelance Mangoi omoni masalo mamba yo sala lo to kokane makamu te Freelance Mangoi Vero Mangoi na pesi mbote nkazi yemo ay mam na lobby comprendre yomo freelance donc siko soto kele to keip na pesi ya José Ndomba mbote vie dodo ya Norbert na pesi mbote l'américain Rife Malenga Parigo na opesa bino mbote bino tu Nsampi Nsakala na pesi mbote na pesi Bena Coiffure mbote Bena Coiffure ndiye alinga koma o azolinga koma musicien musicien te azolinga koma pas artiste te azarande artiste faut te comparer artiste va te bele ba coordonner non bon il y a un chanteur toi azape coiffeur chanteur te azana chanteur ta azolinga nda koma bela chanteur na ndenga bien parce que nga mona zo pouyer na donc comprendre
Hein? On comprend. Non, on comprend. On comprend ça sans moi. On comprend ça sans moi. Thierry Boduka. On comprend ça sans moi, Thierry Boduka. Oh, Gisèle Itonga. C'est bon, on comprend ça sans moi. Dis-moi la version mot de bébé. Dis-moi la danse, on comprend ça sans moi. Dis-moi là. À quoi ça sert? Ça sert à quelque chose. Voilà. Ça sert à quoi ça sert? Ça sert à vieux la zone de Bumba, ça comme voilà. Bon, dans la cité Joyce Kalema, garçon frais. Na pesi mbote pesa na pesi mbote na credo Mobutu Sese Seko Kokongwendo wazabanga. Donc on a une base penda donc il y a danger et sans oublier na zo pesa mbote makasi lelo na peuple ponga na pesa ba peuple. Na na fanatique ba peuple. Na pesa mbote makasi na Prince de Sergi. Prince de Sergi, Prince place aux alliés, na pesi mbote Prince. Alors ani luwa ndunguzi tende zo lukayo mon frère. Ani luwa ndunguzi tende ani luwa zo lukayo. Donc mbote na Nixon ya nana, na pesi mbote na Parampolo. Parampolo chef de famille. Na PCP na PCP nani oyo nani na PCP yete yena linga yete. Na linga kete na otika la linga tete mukile okufa la pesi mbote tete pardon bonga na yebi pour ngana eto tana se ngana na ba masa na nga otobota bana njito kwa na njito utana mopo tala pardon to beta ko masora ba yuma wana te ba wana ba yuma papa ba pardon ngazo be na olo baba kombo na olo ba grand prêtre confirmé soki yo na ndenge na oyo problème zate na pesi mbote na Elbito na pesi mbote na Guy Foulard Montgeron grand sapin na pesi mbote na Nikes Bayaka vous comprenez José Bayaka na pesi mbote na Deoli Rwatinabo na pesi mbote na Roger Luma na pesi mbote na Yemoko Flori Lubaki Mobala Hervire Samir de la Plaine na pesi mbote place Azali sans oublier Gauthier Bilao Goliath Robin Ngele na pesi mbote place Azali et Botou. Vous comprenez? Maître Hill, Roi Hill, na pesi mbote na Sergi. Vous comprenez? Donc on a minga rolobate en tout cas Pichumina, grand chanteur na Pichumon na pesi mbote bele masana donc on a minga rolobate Ingeta. Voilà, merci Toyamba Selezino, je crois que ah on est tous. Bozi na ko de makulusu na bossa toujours zino de makulusu. Zina ko de makulusu. Ah bon qui réalise qui Jean-Claude Mabanzo. Na linga trop comme voilà, il a dit il a réalisé mais réaliser pas pour ngai combien de fois na olelango. Naza si que toi qui es suisse. Jean-Claude Mabanzo. Oui, Jean-Claude Mabanzo na français l'accent. Yes. Ngala on JCB. Donc JCB Jean-Claude non, JCM, c'est-à-dire Jean-Claude non, JCM. C'est JCM. Donc Jean-Claude Mabanzo. C'est-à-dire en français, là, ici, JCM. Non, JCR, en français. JCR, en français. Donc Jean-Claude, Jean-Claude Raisonnement. Oh. Mabanzo. Ah ouais. Raisonnement. Okay. Donc, j'y sais. Bigantsumbu prêtre. Oh, Bigantsumbu prêtre. Moi, tout bazole là. Bazole là, tu viens dans marai. Côté moi, de connaître, mais on comprendre ce que mboga etambola bien. Tout cela qu'on a téléphone là. Abino mboga etambola bien. Tout ba mo ba mboga etambola bien. Voilà. Viens dans Joël photo de Mbetenge Sambizanga mboga etambola bien to monia. Moni siko viens na biso. Gentil mfuelu donc ba côté lenkelo. Moni gentil viens na Jatiningo bila monde ba bwaxio. Ba sakai na yo. Donc ndenge nanga zo na yo na tika ya. Ah bon? Nanga yako. Aya bena. Nanga o bien so bona pasi. Donc to si ça coûte ke isus. So bona na pasi wana leki ata ba bisino mutu ayeli bino ngombe bolamba bolia azarandoki bolia te bolia wala ka botu sa siko nanga ngone ngazoya aya garat nanga ngoso ko ya etali bango baya bazapere bande kono so ba image président image na pese mbote place azali ozo pas bazaka ba congolais Poli kamboza simple soki bolingi ba to boya ke bananga ba yena ba président image ba yate. Ils sont simples. Congola luka kaneka lia deka bien na tongo na midi pe na poko papa.
On va dans 100 ans, moto ndele. Moi, création d'emploi, Moutakendata Moussana Kala, Papi Gen. Et là, il y a Papi Gen à Moussa, tout le monde a bien bimar. Papa Nyos, on a travaillé, Amisa, office de route. Ça l'a tout le monde a tata. Ce que mon tata m'a bêta, dame, na sans été. C'est tata na baloka ya zando, qui tombe sur baloka ya Moussalati. En foutant un quartier. En foutant un quartier. Donc, Missala, ça va dans. Yo, mais tu as combien de sociétés de transport? Bon, bah, tu vas en Missala. Tu as City Train, Sotrage, OTCZ, STK. Les gens sont retenus moi, na botam na kina, kol na kina, comme tu as 18 ans, 20 ans, 25 ans. Autour de ça, transport en commun, on va avoir moto. Ah, on va avoir moto. L'esprit de vie, sur l'esprit de mort. L'esprit de mort. Mais tout n'est qu'à que aïe bata ligne monte mais biso ba servir so Papi Gen lobaka batu so bo ba uta na bo ba mboka ba bota mapena ki sasa te bo ko uta mboka te zaka Congo ozo comprendre o tu na bena 30 kenda wapi 30 ya OTCZ de bana kende o yeba ngoso na bossa biso 30 non 30 bando ya côté na biso et suko na cimetière ya Mbanteki et kenda ka Sainte-Thérèse no Sainte-Thérèse na ke suko na mama yem. Bon, surtout les 05 et 013, tout ça, pardon. Donc, il faut comprendre que, et belé comme nous, les hommes des sciences, nous avons fait les sciences de recherche. Parce que, quand ça va, ça va bien. Na mouyibi ko yiba 100 millions, ba détournement, ya ba forage, ba détournement, ya ba projet 100 jours, ba 400 millions ou tokende. Mousso so yibi sou mbongo à 3 milliards. Merci. Ingeta. Allez, bye bye. Mère Chantal grâce à Foucault à Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Félix Momengoé na Iran. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka ma chérie a poto ba changer modèle balingi konyokolo moninga kolinga kanaye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya compliqué amour ya misto na kokate bomwane lekio mekana no mekola mama chérie na butu na lotio lokute lekio chérie amunu mama kalangai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka ba chérie a poto ba changer modèle balingi konyokolo moninga kolinga kanaye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya compliqué amour ya miso na kokate bomwane lekio mekana no mekola mama chérie na butu na lotio lokute lekio chérie amunu mama talangai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. La Fireze na Yverdon, Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Goms Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, palana la lebiro, namote malakole la sala ozonga vraiment la limité, palana la lebiro, namote malakole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimite nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boyo mwana mama. Jean-Pi Mokutu Naki vraiment nandimite palanga na leliro na motema nakolela sala ozonga
Sala ozonga Sala ozonga vraiment nandimite. Claudie Maya Sumbu Yoka papa kolera Diana Sai Jens la mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu Nana Omi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lalite monsala seko banza yo Utotika ngaina koma na ngai mwana mama Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Udana lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana nangai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nako suka wapilo lenyo komyo memela ngai DJ Kisalou, 100 Chideric Tamba, 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nanga ezose Manda Mandalala na losambo Libasa nanga kade Mama Anina na Deborah Yana subu na zobanga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana boyi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Chika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eskazo yeba ndenge nazo sufri Ntango kolala ndenge nazo santi Oligongo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu na komyo banga nanga Déception Soki moye zali yo salata Wana moyi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki Niloba na ngaya talo ngana lingaka yo Obwaki wapie Jana bolingo na nga obwaki wapie Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba Déclarant Malela